Côté Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora, partout Bozala Mokili, na cadre de confiance et fidélité au Bopesa, magazine Monda Ekolo, au Epesa Bino, information solo, au nga Aladewa, Nazana SCR, compositeur Mokwalelo, la Pesibino, Mbote encore. Tofongoli édition la biso ya mokolo lelo pona koyebisa la bino ke Assemblée nationale asengi na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo o azali ministre de la défense ale kaliboso ya député national pona kopesa explication ya présence ya armée ougandaise na République démocratique du Congo tolanda image pe commentaire ya élément oyo. Mwana ya Congo yeba ke le nouveau patron ya défense nationale mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo a bengami na Assemblée nationale pour na kopesa ba explication liboso ya ba député pour na participation ya armée ougandaise na kati ya force régionale ya EAC. Nyonso esalemaki na question orale avec débat oyo basindi na ministre de la défense. Yango député national Juvenal Munebo alingi azwa ba éclaircissement ya arrivée ya troupe ougandaise la mission ya pacification ya partie est de la République démocratique du Congo et surtout que bafunda bango po bazalaka ba agresseur ya République démocratique du Congo dans zela ya M23. Selon le député national Juvenal Munobo, alobi ke azu initiative wana ya question orale avec débat conformément ya ba disposition ya ba article 100 p 138 ya loi fondamentale pe ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale pe abakisi ke depuis quelques jours ba soldats armée ougandaise ba koti la République démocratique du Congo na cadre ya force régionale esengeli boyeba ke suite ya kokota la bango samedi dernier na cité ya Bunagana ba militaire ougandais bazui contrôle ya zone wana après kolongwa ba M23 nangonga oyo toza koloba boyeba ke force loyaliste ya République démocratique du Congo baza interdite ya kopusa na la ville frontalière ya Uganda tobetisi kaka mbunda to continuer la politique pour la koyebisa bino ke mwana mboka Noël Tsani oyo azali initiateur ya loi dite des pères et des mères aza ko boya pe ko dénoncer ba accord oyo eza entre République démocratique du Congo na Uganda. Ndeko ya Congo, yeba ke initiateur ya loi sur la congolité, autrement dite des pères et des mères, mwana mboka Noël Tsani a dénoncé ba accord oyo eza entre République démocratique du Congo pe Uganda parce que eza kovize balkanisation na mboka ya Patrice Emery Lumumba. Selon Noël Tsani, eza na ba accord oyo esalema ya ko obligé armée ougandaise bazwa contrôle ya Bunagana soki ba M23 balongwe. Donc armée ougandaise bazui contrôle ya Bunagana na kolongwa ya ba M23 pe FRDC baza interdite ya kopusana na zone wana. Pona Noël Tsani aza ko s'opposer na makambu wana oyo eza kopekisa FRDC akota na zone wana oyo ezalaki na maboko ya M23. Pona ye sanko bomba mape sans doute eza na esprit moko ya kokabola Congo. Yango akamwe pe atuni. Est-ce que tozali ba naïf? FRDC bazali interdite ya kokota na territoire congolaise. Nani aza na négociation ya genre ya ba accord ya kokabola mboka oyo? Ezali kaka ba question oyo mwana mboka Noël Tsani atuni. Esengeli koyeba ke ba responsable ya état-major ya force régionale ya EAC ya armée ougandaise IPADEF na armée congolaise FRDC pe ba responsable militaire ya ba rebelle ya M23 ba kutalaki jeudi 30 mars na Bunagana kuna na Nord Kivu rencontre yango ezalaki na ntina ya ko harmoniser kobima ya ba rebelle ya M23 ko se déplace na force ougandaise oyo depuis 3 jours na frontière République démocratique du Congo pe Uganda bazalaki kozela toza kaka kotalela ndenge ba anglais balobaka wait and see yango biso tobetisika mbonda Nangambo na ye mwana mboka Patrick Muyaya azali ministre ya communication pe ya média azako rassurer que FRDC azako sala musala na kitoko ya ko récupérer bisika nyonso oyo ba rebelle ya M23 balongwe tolanda élément oyo. Ndeko ya Congo boyeba ke après koyoka ba propos ya ndenge na ndenge
pona likambo oyo etali interdiction ya FRDC kokoma na ba territoire libéré na ba M23. Le ministre ya communication mwana mboka Patrick Muyaya alobike eza lokuta na ba polémique oyo eza kolobake FRDC aza na droite ya kokota na bisika M23 ba libéré. Surtout mingi kuna na Bunagana. Pona ministre ya communication mwana mboka Patrick Muyaya ozali le plus courageux aza kobenga yango eza ba intox pe ba manipulation. Na briefing na ya presse oyo asalaki lundi 3 avril a rappelé ba objectif ya président de la République pe ya gouvernement mobimba oyo eza ya koluka kimia sécurité la partie est ya République démocratique du Congo. Abakisi ke nyonso oyo eza kosalema siko na est ya RDC eza na cadre ya ba objectif oyo mwana mboka Félix Tshilombo chef de l'État akanaki ko protéger chaque mètre carré ya territoire national pe aza koveye sur yango. Asengi la population bamitika te kozala manipulé na ba campagne ya mabe oyo eza koleka na ba réseaux sociaux parce que eza na eloko moko te oyo ekoki kopekisa FRDC asala mosala kitoko na territoire national. Abeti lisusu sete ya kolobake eza même le ba oyo baza koloba sur balkanisation eza vraiment grave et surtout que ba propos ya batu ya bongo ekoki même continue la population ba manifestation ekoki même continue la population ba manifestation ya kanda. Donc Patrick Muyaya a démontré que makambu eza lango kitoko donc ba M23 baza kolongwa PFRDC progressivement baza kozwa espace nyonso oyo esengeli RDC azwa pe a récupérer na kitoko yango biso tobetisika mbunda. Na cadre ya clôture ya mois de la femme ba membre ya ASBL association des anciens des grands hôtels de Kinshasa basalaki cérémonie officielle de l'honneur de la femme Wilfried Sambala Medil Kabebe bazalaki kuna. Il s'élémaki avec impact et idéologie ndeko ya Congo tunanga nini ba membre ya association des anciens du grand hôtel de Kinshasa oyo ekoma lelo Pullman basanganaki pona ko clôturer mois de la femme. Cérémonie officielle à l'honneur des femmes elekaki kitoko ndenge kaka boza komona na ba image tellement que idéologie na bango e bandaka kitoko toujours na esprit ya kopesa ba valeur pe ba importance na domaine ya hôtellerie tolakisaka bino ndenge ekoma ASBL na ba objectif ya kitoko surtout na masolo ya assistance baza vraiment ba champion bomonaka ndenge mwana mboka Roli Makiki ndenge apesaka pouvoir na comité ya sika oyo eza kokambama na le cordon valable Serge Nsongo pe na équipe mobimba lokola Janine Mesu oyo azali secrétaire général Richard Toukape Frank Shishimbi bango bazali ba secrétaire général adjoint Mado Chilanda yende asimi masolo ya social et surtout que babengaka epe mama social Jisine Kaungu mwasi ya kitoko mwasi ya taya yende asimi trésorerie elongo na la grande dame mama Clarisse Mobedi et bongo masolo ya conseil stratégique esimami na maboko ya mwana mboka Blaise Gondola pena ye moko Roli Makiki bango nyonso idéologie kaka moko oyo ezali ya kovaloriser masolo ya hôtellerie na République démocratique du Congo lokola touti kosilisa mois de la femme bakokaki jamais kobeta kara yango esalaki ke basala cérémonie officielle à l'honneur des femmes na cadre ya clôture ya mois de la femme. Évitons les ethnies, évitons les camaraderies, évitons les sentiments, travaillons pour AGHK. Les mamans, je vous demande d'être ensemble. Si nous sommes ensemble, essayez de couper encore. Si nous sommes ensemble, voyez maintenant. Vous voyez maintenant? Vous voyez l'ensemble, coupez. Bopuka, comment c'est dur. Donc, Mouto Akoya na Katina Biso. A cause de la difficulté au Kabola Biso. Lokola pe ezali idéologie ya batu ya maele batonda bwanya kaka ndenge initiateur masolo yango mwana mboka Joski Lukusa Munganga oyo azana mikili ya poto akumbelaka masolo kobanda ba réseaux sociaux lokola ba WhatsApp pe kokomisa yango ASBL ya solo ba mama bapesaki ba valeur na bango na ba témoignage oyo eza ko marché de pair na thème oyo ezaki choisi
ya mois de mars mingi na masolo etali numérique nasuka masolo boyo kanenge les cordons valables mwana mboka Serge Ngondo abetaki mbonda liboso ya caméra na biso yangwana journée à lelo to dengango mutu oyo ozalaka na domaine ya hôtellerie partout ozali yeba ke na AGHK nde okozwa ba réponse ya koyeba valeur ya musala na yo soki okomi membre pe okozwa ba assistance ya ndenge na ndenge parce que devise bango eza nde bolingo biso mbonda ekolo magasin d'actualité tobeteli bango mbonda po bolingo kuna nde ezali prôné pe toyebi ke musala hôtellerie e ozwa ba valeur nango à travers musala kitoko oyo bazali kosala tellement que clôture ya mois de la femme elekaki avec impact pe idéologie et pas ya ba membre ya ASBL association des anciens des grands hôtels de Kinshasa boyoka ndenge nini babetaki mbonda liboso ya caméra ya Wilfried Samba tellement que clôture ya mois de la femme elekaki kitoko avec impact pe idéologie et pas ya ba membre ya ASBL association des anciens des grands hôtels de Kinshasa AGHK na mokuse baliaki pe bamelaki agogo po devise bango ezalaka AGHK bolingo boyoka ndenge bamama babetsaki mbonda liboso ya caméra na biso lelo nalingi nalobela likambo ya thème na biso tozalaki nango international ya sur numérique mais avant nalobela yango nazalaki na souci moko nalobela likambo etali bamama na biso baza na est mingi baza violé baleki na biso bayaya na biso mpasi oyo toza nango lelo oyo soki nzambe akoki kosunga biso likambo wana tozwa kimia na mboka na biso likambo ya mibale oyo nakoki koloba ezali likambo ya numérique lelo tozolobela lelo oyo tozosenga na moto nyonso lelo ezala mwasi oyo atekaka asalaka bilanga oyo atikangaka suki oyo azali na kati ya médecine akoki kovalorize mosala na ye na nzela ya numérique akoki kovalorize mosala na nzela ya communication akokolekisa po ete mosala na biso ya bamama ekende liboso. Aujourd'hui, nous fêtons, nous commémorons la clôture du mois de la femme. Mais moi je dis que c'est le mois qui se termine, la lutte de la femme n'est pas terminée. Voilà pourquoi j'invite toutes les mamans Oyo basangani na bisote lelo na AGHK. Je les invite toutes yako sangana na biso afin que ensemble na basi misusu oyo pe baza ba hôtelière ya ngambu na ngambu kaka ana ville ya province ya Kinshasa te même na ba province na biso ou ailleurs to sangana biso nyonso pona ko lutter na situation oyo ya ba femme. Sinon, tu kozalaka toujours marginalisé. Alors, na sengi ba mama nyonso, baya to sangana, poto tombola, biso nyonso to lité. Biso nyonso ba mama soki tozana liloba moko. Lelo ndenge to vandaka na ba téléphone na biso. Soki mama moko a lancé mot d'ordre et que mama nyonso il faut faire circuler message et ko atteindre ba mama ti aux extrémités ya terre et kozala eloko moko ya malam. Alors biso to kosenga na AGHK boye soki bolingo ezali to simbani biso basi to kokende liboso parce que kat na basi balobaka basi batongaka te mais na AGHK biso to kotonga pona nini parce que to kotia bolingo wana en place lokolo tozali koloba na misala to kotia bolingo wana na misala il faut to lingana to salisana to tambola lolenge association na biso ezali koloba AGHK na milulu na bango oyo basangani po na clôture mois de la femme na moni ete ba mama ebongi to travailler en réseautage to sangana po ete mama azali motuya po na mboka Congo mama azali oyo apesaka vie na kati na mokili yango wana na sepeli ete ba mama baza ko sangana basala babana ko sala na grand hôtel mais batikani te baza toujours ensemble po na komema oyo ezali komba na bango et puis na koloba su mwasi aza mwasi oyo il faut aza toujours formé na ba makambo ebele toza na thème na biso oyo ezali ya sur les réseautages sur
numérisation moi si ebongi to sala ba outil wan to se former o ayebi informatique te à se former o ayebi makambo etangi digitalisation te moi si il faut ayeba po ete to comme na monde oyo okoki ko se déplacer te tam soko sa ba réunion en ligne donc moi si il faut ayeba outil biso monda ekolo makala d'actualité to kosenga kaka AGHK bolingo eumela pour misala oyo boza kosala emonani pe ba témoignage est commis déjà ebele yango to betele bino kambunda ko voyager partout dans le monde comme kosama avec impact et idéologie parce que Quick Travel Visa asima masolo avec professionnalisme tout dans sport publicitaire na bango. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye po na kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse eza kaka moko, Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayelibino, innovation. Topé, modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc, on a zolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa azako sala yango na ngonga muke passeport. Vous en avez pour voyager au Kende poto, au Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que au toza koloba toza na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Bokotu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Na cadre toujours ya politique boye baké parti politique biso peuple et le ngona présidente nationale ya parti mwana mboka Sandrine Kaseka bakendaki ko installer officiellement parti biso peuple na ville ya Mbujimai na province ya Kasai Oriental Medil Kamebe atambolaki na bango na compte ya Monda Ekolo magazine d'actualité. Einde kikuna
na province ya Kasai Oriental, plus précisément na ville ya Mbujimai, Putulu et Mataki Makala ekitaki botu nanga nini bureau politique ya parti Biso Peuple BP na Mukuse elongo na présidente nationale ya parti Mama Sandrine Kaseka basalaki déplacement ya 3 jours pona kokende ko installer officiellement parti politique Biso Peuple kuna na ville ya Mbujimai na province ya Kasai Oriental. Na kokoma na bango na aéroport ya Mbujimai bayambaki bango lokola kaka ndenge Yesu akotaki na Jérusalem. Population ya monene bayaki bayembaki pe batambolaki inde kobanda aéroport tina siège ya parti BP kuna na Mbujimai elongo na bureau politique mobimba na Mama Sandrine Kaseka. Pendant ce jour na bango kuna, présidente nationale na bureau politique na ye mobimba basalaki musala kitoko basololaki na population pe bazangaki kosala tour ya ville te bakendeki na maison communale ya Tibindi pona kosolola na bourgmestre nyonso elekaki avec impact na idéologie boyo kandenge moko ya ba membre ya bureau politique Cédric Longoma oyo azali secrétaire général adjoint denge abetisa Kimbo. En fait, Biso Peuple, le parti de Kinshasa, le dimanche, nous sommes arrivés ici sous l'accueil très chaleureux de Banamboka, membre de Biso Peuple Mbujimai. Nous sommes venus pour une mission officielle du parti qui vise à implanter le parti de manière officielle à Mbujimai, mais aussi dans toute la province de Kasai Oriental. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un peu le tour de la ville, de présenter nos civilités aux officiels. Raison pour laquelle vous constatez nous sommes à la maison communale de la commune de Djibindi où nous avions officiellement présenté nos civilités. Na yango yo mutu olingi otia libaya na province ya Kasai Oriental yeba que kuna okozwa lisusu place te parce que parti politique Biso Peuple asi akangi masolo population ya kuna nyonso baza kosala ye confiance alors yo soki oye bako yamba yo kutu te po musala na bango kuna eyebani pe emonani yango biso a na magazine Mbonda Ekolo to beteli bango kaka mbonda pupu parce que musala na bango eza kitoko. Ba agent ya régie de gestion des marchés de Kinshasa RGM kana Mokuse baza ko réclamer ba salaire na bango ya 26 mois pour depuis ba banda bazoka lifuta te yango ezala kali na bakonzi botala bango nanu. Ndeko ya Congo, tango tolukaka banani bazoboma ville province ya Kinshasa, boye bake bandoki yango bazaka kanzinga na biso. Ya esengo ezalaki komona ke tango mwana moka Chachilingo Bilambaka azoka pouvoir akreaka régie ya ba gestion ya ba marché ya Kinshasa. Mais kokamwa ke bandeko wana depuis babanda musala bango kitoko lelo 26 mois nanu bazwa ba salaire na bango te et comment kokamwisa population pe et comment kosala passe parce que ba marché lokola matete marché lokola liberté pe ba marché zinga misusu misolo ekotaka ebele mais mbongo wana ekendaka vraiment wapi motuna eza monduki te mwana mboka Chachilingo Bilambaka ozwaka likalisi ya malamu mais nini eza kozanga kino lelo po ofuta bandeko oyo baza ba parents baza bana na bango pe mabota na bango lelo bazwaka sous salaire te ekomi kosala pasi po mbongo ekotaka mingi me ekendaka wapi bino moko boyoka liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo ndenge bandeko ya RGMK oyo ezali régie ya gestion ya bamarché ya ville province ya Kinshasa ndenge nini babetisaki Mbonda. Awa tozali liboso ya bureau ya assemblée provinciale ya Kinshasa ndako ya balobeli ya bana Kinshasa oyo toyokaka ki assemblée provinciale yango biso toye en tant que ba agent ya régie des gestions des marchés de Kinshasa RGMK en sigle toye pona ko sala réclamation ya ba paiement na biso ya mbongo na biso ya paiement ya ba salaire na biso ya 26 mois to salaki RGMK na création nango lokola gouverneur Gentilimo Blacrea Kiango depuis to bandaki to sali misala na ba marché urbain
jusqu'à ce jour agent ata moko te ya régie à futama yango toye liboso ya assemblée provinciale toye poto tika memo na biso auprès ya président ya assemblée provinciale ayoka biso apesa biso réponse na biso à propos ya ba revendication na biso. Mama tozoboko la bana tola mibali te sunga biso régime ke fonctionner na ba mwana biso ano futa biso olobi moi de la femme tala biso ba maman de tozo lela tozo futa mate sunga biso pona bana sunga biso papa Godin Poi toye en assemblée provinciale sunga biso to fonctionner tolembi te tosali musala na biso ba mwebele yaboye esali mabe makasi mbongo ya marché ya liberté oyo eza dirige la mwana mboka gifoli pingi toka pepe na mokuse mbongo wana ekendaka wapi yaka na marché ya matete kutu administrateur aboya me bandeko ya régime kaba kota tokoma kokamwa ba administrateur ba marché wana ata ba appel ya pamba balingaka koyamba lisusu bandeko ya régime kate yango ezalaka nini yango soki mpe bokoma kosala mabe na makambo mbongo ya leta boyeba ke IGF aza kotalela po kala mingi te ba poursuite judiciaire ekosalema yango tobetisika mbonda na page internationale boyeba ke Russie elongo na président naye Poutine basi décision ya mabe ya ko prolonger réduction ya production ya pétrole tina fin à 2023 toka élément o eleki ndenge nini ndeko ya Congo yebake na mokili soki ozali kaka kotia elika epa ya moto yebaka ke mokolo eza okosambwa lokola mbongo ya mabende ya République démocratique du Congo po elia makalango lisusu te nzambe apesa République démocratique du Congo presque nyonso oyo ekoki mpe kosala RDC abana mpe koproduire po abana koexploite biloko ya ndenge na ndenge mais jusque là toza kaka koperdre nyonso likolo ya badistraction oyo ezanga ntina tala lelo ici azwi décision moko ya makasi depuis dimanche ya koprologer réduction ya production ya pétrole brut de 500 000 barils par jour tina suka ya mvula oyo 2023 annonce yango esalemaki epai ya vice premier ministre na bango chargé énergie na kombo ya Alexandre Novak décision oyo ndeko na ngai yebake ekokodisa bulu eke makasi na mokili na masolo ya carburant et surtout nyonso eza basé na bakonflit na bango na ba-occidentaux mais yebake bitumba ya banzoko matiti nde emonaka pasi awa na Congo nyonso toliaka ezalaka ya bapaya farine ekoma pasi yango esalaki lipakutu ekoma muke na faso moko ondima te ebongo tomate eutaka bapaya matungulu sikre nyonso tokoma kolia kaka ya bapaya me miloso oyo ya bumba tobele kolia okosomba olambi ekovimba me lelo ya bashinois kutu evimbaka te me ekoma nde lonso kapitale ya congolais bisambo na ekolo tokosengaka na bakonzi ya mboka toyeba koexploite bamayele na biso mpo epermettre ke badesizio ya boye eatteindre population na biso te yango biso tobetsika mbonda toyebisaka bino ke professionnalisme na bareporter de guerre bazalaka na kati ya mbonda ekolo magazine d'actualité bona na ndenge nini tosaleli bino reportage oyo ezalaki ya mariage ya coutumier ya mama Ani Nyekesha oyo elekaki kitoko avec impact na idéologie ndeko ya Congo tango biso mbonda ekolo magazine d'actualité toyebisaka bino makambo oyo etali ba reportage ya ba cérémonie ba activité ba conférence to pe ba mariage ya ndenge na ndenge toyebisaka bino ke bosala biso confiance tala mama Ani Nyekesha apesaki biso fidélité na ye mariage coutumier na ye eleki kitoko kaka ndenge bozali komona avec un part pe idéologie donc kobanda na modération caméra vidéo photo pe montage ya qualité fête moko en couleur kitoko pe elengi ba oyo bazalaki kutu basepelaki pe bakobetela bino masolo Mama Ani Nyekesha mwasi ya pembe elongo na mobali na ye
Papa Michel Ibulu basalaki libala ya bosembo et surtout nyonso ya famille epesamaki kitoko ndenge kaka bozali komona. Ebongo feti ya coutumier ndeko nanga kaka ndenge bozali komona elekaki avec impact pe idéologie po biso magazine bonda ekolo baleki ya Yesu tokosaka te. Kolia nde kolia ebongo komela kutu kotuna te elekaki lokola na tango ya feti ya Kana oyo baliaki pe bamelaki kitoko makasi. Boyo kabino moko ndenge mama Anini Ekesha abetisaki mbonda. Saki invitation pour nous honorer la mariage coutumier nanga ba répondre vraiment massivement. Donc c'est mon langage qui m'a cassé. Sur ce, je tiens vraiment à remercier Batounion so ba sepela ko partager joie au nangai vraiment nzambe nanga mona bango apambola bango. Ezala kande boye bandeko nanga kaka ndenge bouti komona feti oyo ndenge eleki na impact pe idéologie yango toyebisaka bino kokende kobungisa mbongo no te pour kolela lobi he mama oko sutuka benga magazine bonda ekolo parce que awa musala ezo salema kitoko. Nayebi ke bozaki ebele toujours liboso ba poste téléviseur na bino pour kolanda magazine Monda Ekolo tala ndenge to komina suka mais to suka boye été ça pour autant ko yebisa bino ke bo continuer ko s'abonner massivement à la chaîne YouTube na biso Monda Ekolo officiel et en plus bo na biso ba publicité na bino ba cérémonie ba mariage ya ba politique pe ndenge na ndenge ba pasteur to le salon ba prix beaucoup abordable et mingi vraiment na ko pesa merci na madame Christiane Ashgardewa au azali partenaire officiel magazine Monda Ekolo. Il samba azaki sima ya caméra mais dit na kambembendi asimi édition à lelo pe montage et réalisation ezali a écrit le matin tanga à l'aide de la présentation à magazine oyo tokutani prochainement ce qui Jésus Christ azongité.